La Commission électorale nationale indépendante annonce les débuts de la campagne électorale pour ce jeudi 25 avril 2024 et se clôturera le 27 avril prochain à minuit heure locale et le 29 aura lieu l'élection proprement dite. La Commission électorale nationale indépendante invite les députés provinciaux, les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province ainsi que les différentes parties prenantes pour une compétition. La remise de reprise pour la notifie par écrit. Où est mon problème? Ils ont écrit, la lettre n'est pas parvenue. Non, la lettre n'est pas parvenue parce que nous avons l'accusé. Si vous refusez de faire la remise des reprises, après cela, dites-nous, je refuse de faire la remise des reprises. Mesdames et messieurs de la presse. L'administration a tout préparé. Vous avez l'accusé de réception? De quoi? Demandez l'accusé de réception, le président Bouta. Mais pourquoi? Alors, mais il dit que c'est vous qu'on a déposé. Ce n'est pas chez moi. Qui dit la vérité? Mais vous avez dit l'accusé de réception. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est dommage. Alors, où est mon problème? Ils ont envoyé une lettre et ça ne se trouve pas dans mon décret. Je fais tout dans ma voiture sans qu'il m'appelle aujourd'hui. Donc c'est sûr. Alors c'est pas le problème. Je vais parler à la presse. C'est lui qui gère. Président, Monsieur de la presse. Président, nous c'est la force du progrès, l'IDPS. On est là dehors. Non, on est venu défendre le nouveau candidat gouverneur, candidat président. Mais oui, tu dois faire les remises et reprises. Je dois faire la remise. Mais oui, mais pourquoi tu rapportes la force du progrès est dehors ici? Vous allez le faire. Vous allez le faire. Je dois faire. Il vous écoute. Il vous écoute. Vous allez le faire. Ok, suivez-moi maintenant. Oui, merci, je vais faire un point de Population ezalaka na Kinkole na entrée plaza na commune ya Ntsele, plus précisément na quartier Canada, bavanda kaka boye bamoni brusquement ba policier bakoti babandi kobimisa batu na bandako babwaki biloko ya batu libanda ndenge kaka bozali komona boye. Ordre soki pe uti wapi yebani te ata manda moko te balakisi bango ata mukanda moko te. Selon l'information toujours sur place, eza na un certain Kengo nde azali kolobaki mabele oyo ezali ya ye, et pourtant awa batu nyonso bazali en ordre na mikanda na bango. Quitter la biso awa justice et quitter la biso awa boye tendez à la rater mazoki de vers ngai mais oyo eza ba voisin ya quartier na ngai baza ba voisin ya quartier na ngai to seki justice bayibi 2000 tozoki de place bayibi 2 millions na ndako ya baba bayibi biso bambongo ba telefone faut bana ba bébé pe a nyonso bana ba bébé ba ici ba wana na bana ba libanda. Yango tolela président pardon osunga biso tofanda mpe na kimia biloko tomoni kaka bapolisier baye bapesi ata mikanda ya malonga te armé mobile baya basignale ata kosignale te ke tokoya mokolo boye bobimisa biloko na bino tomoni kaka bato baye pwasa bokota na ndako bobimisa biloko na bino totuni bopesa biso mikanda yo kotuna biso mikanda te botonga bandako na mabele ya Kengo. Mais Kengo ango toyebi ke ONG FAD afunda Kengo bakenda basamba likambo ezomona na polele Kengo azapti likolo awa te Kengo asukeli na sekuna kote bapesaki ye na nkumwa mboka lelo tozoya komona na moi makasi boye babimisi biloko nyonso libanda nous l'appelle likolo na bana talabana beta talabana tokolala wapi tokosala nini tokokende wapi tala nano aji na ngai oyo tokokende wapi pesa na mutu kosunga ngai lisusu te
sikoyo nakosala ndenge nini na biloko nyonso libanda tala biloko nyonso ya mama ayibi nakoyiba bimbongo ya mutu mosusu bazotombola matela bazoyiba bambongo bazokende na yango balungwa biso tosumba mabele oyo na normal tala lelo mutu asumelanga mabele aza lisusu na bomoi te sikoyo nakokende lisusu wapi na age oyo naza nango mpo nakufa émotion ou bien nasala ndenge nini mokolo ndako yeyo azoloba papa siko mpona likambo esalami awa olingi toyesa bakonzi ya mboka basela o nini susu place mosusu boye pena yo libanda boshiko mtaolala wapi pena sala ayeka boeta bakani musaba sawa bapoto banda wa bayi bana ba telefone ba mbongo na macheti na ba mbongo bazo bazokina ngo so yebisa na mita oyo yo ndo bazoya na bakuluna donc ça veut dire quoi ba ya parquet bato parquet baye na bango bato ba yibi bakuluna mwana bebe boye alala libanda biloko nyonso yango etala biloko pena babimisi mutu pena fandi pena boye babimisi mwana libanda Population ya quartier Canada babeleli mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa Fachi olobaki olingi état de droit kota likambo na bango bazonga na badroit na bango boye penza ya normalité. Dossier à suivre. ngani batu pena babimisi mukwa tombolo za wapi papa tombolo tozala posa na pena boye akamwakie kwenye kolibiso bamule pe baye babimisi do babimisi ne quartier mobimba ya plaza Population ezalaka na Kinkole na entrée plaza na commune ya Ntele plus précisément na quartier Canada bavanda kaka boye bamoni brusquement ba policier bakoti babandi kobimisa batu na bandako babwaki biloko ya batu libanda ndenge kaka bozali komona boye ordre soki pe wuti wapi eyebani te ata manda moko te balakisi bango ata mukanda moko te selon information tozwi sur place eza na un certain Kengo nde azali kolobaki mabele oyo ezali ya ye et pourtant awa batu nyonso bazali en ordre na mikanda na bango la biso awa justice ekite la biso awa boye pende ezalaka te bazokende vers ngai mais oyo eza bavoisin ya quartier na ngai baza bavoisin ya quartier na ngai tosengi justice bayibi 2000 tozokende place bayibi 2 millions na ndako ya baba bayibi biso bambongo ba telefone bana babebe pe justice eza mpona la polisa pardon osunga biso tofanda mpe na kimia biloko tomoni kaka bapolisier baye bapesi ata mikanda ya malonga te armé mobile baya basignale ata kosignale te ke tokoya mokolo boye bobimisa biloko na bino tomoni kaka bato baye pwasa bokota na ndako bobimisa biloko na bino totuni bopesa biso mikanda yo kotuna biso mikanda te botonga bandako na mabele ya Kengo me Kengo yango toyebi ke ONG FAD afunda Kengo bakenda basamba likambo ezomona na polele Kengo azati likolo awa te Kengo asukeli na sekuna kote bapesaki ye na nkumwa mboka lelo tozoya komona na moi makasi boye babimisi biloko nyonso libanda lola pe likolo na bana tala bana bandi kobeta tala bana tokolala wapi tokosala nini tokokende wapi tala nano aji na ngai oyo tokokende wapi leza na mutu kosunga ngai lisusu te sikoyo nakosala ndenge nini na biloko nyonso libanda tala biloko nyonso ya mama ayibi nakoyiba bimbongo ya mutu mosusu bazotombola matela bazoyiba bambongo bazokende na yango balungwa biso tosumba mabele oyo na normal tala lelo mutu asumelanga mabele aza lisusu na bomoi te sikoyo nakokende lisusu wapi na age oyo naza nango mpo nakufa émotion ou bien nasala ndenge nini
mukolo ndako yeyo azoloba papa sko mpona likambo esalami awa olingi toyesa bakonzi ya mboka basela o nini susu place mosusu boye pena utakile musala basi kupeka pele boye bolokuta takupatie kadena ndio bonamona misi kadena yango batela kadena yango yo libanda boisiko amtolala wapi pena sala ayika boye tabakani musaba sawana bapoto banda wa bayi bana ba telefone ba mbongo na macheti na ba mbongo bazo bazo kina so yebisa na mita oyo yo bazoya na bakuluna donc ça veut dire quoi ba ya parquet ba parquet ba na bango ba ba yidi bakuluna mwana bebe boye alala libanda biloko nyonso yango etala biloko pena babimisi mutu pena fandi pena boye babimisi mwana libanda Population ya quartier Canada babeleli mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa Fachi olobaki olingi état de droit kota likambo na bango bazonga na badroit na bango boye penza ya normalité. Dossier à suivre. Ngani batu pena babisi mukwa tombolo za wapi papa mukwa tombolo tozala posa na pena boye akamwakie kwenye kolibiso bakule bele bandeko balikami tozala deuxième rue des Bonhommes lopango baescroqué plus de 25 personnes bamonga ndako et pas ba commissionnaire te me bakolo lopango bango moko eza na 5 portes vides. Et dans les 5 portes vides, bah escroquer bah juste n'importe quoi bah à 5 personnes, bah ça bah louba. Mukolo panga soi-disant procureur. Na moi si na mobali na bana tout mibi. To yaga depuis le bina butu ne to za to mukelo qui plus de 30 personnes bah tout musu bazo ya nan. To za la deuxième rue des Bonhommes. Munena lopango nyonso escroquerie. Ouais!